Nganaza orpheline de père et de mère. Maman Nangai a botanga na césarienne. Et après Kobo Tangai, Balandela qui est vraiment tina, Balandela qui est vraiment bien tina pour aller à l'opération et tout. Et à Koufaki. Comme on soit na putu pe mouji. Nini on cause charge à Melissa moi na wana ou Melissa ye donc m'a belé. Donc il a azaki décision à kobengana la maman na bana. Bengana qui argita qui m'a dit quand j'étais là donc na comme qui na vie moko ya pasi. Tout le maman a nyokola qui nga tellement et puis ayako bengana ngana ndako azui ba bien ya papa oyi tikala ki azi ba bien nyonso engana eko se retrouver na balabala kana koma ki phaseur ndeko ya la maman en question pour na vengeance nanga maman ngo akutane na aye bataki ndeko na ya kufa ki à cause na ngai de nandima ki na se venger et na ko se venger wana n'empêcha qui est azwa kisi na ye parce que ba azme wana e bomaka. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Mosono, situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, scénoscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère pour redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaoka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti dans la commune de Kalamu à Kinshasa en République démocratique du Congo. Shalom, shalom bandekonyoso bananzambe zamalola pa molabino. Je crois que vous êtes tellement ébélé, boulingaka émission ya derrière les masques. Ils émission beaucoup trop spirituelle que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup abonnement. Je crois bon manda konabino. Je crois ça émission oya ba te belé ba comprendre beaucoup de choses par rapport à mambo likela kabiso. Nzama pa bandekonyoso obala ikaka, obayimaka ba partageaka pe bo ba senga ka ba s'abonner pour une émission Oyo, merci à l'équipe technique, merci à notre détenue Mosolo, merci à notre cordon Elias, merci à notre DG Chike Moukadi, merci aussi à tous les caméras Bisso, à Sanité, Papa Israël, sans oublier encore une fois Papa Milambo et puis parmi les garçons, il y a une grande fille, na Kombo et à Kachama, j'espère. Nous avons tellement ébélé au Bolingaka émission Oyo. Il y a derrière les masques. Quand nous avons derrière les masques, ils ont accompagné les ballons à Bravo Jésus. Mais derrière les masques, ils ont les missions où ils ont raté, se dévoiler parce qu'il y a des choses où ils ont vraiment, il y a ma bé magas basali. Je crois que mon ofaniona, au sali ma bé olingate le monana, olingamote. Donc nous n'avons pas mon bandé kunyoso. Chaîne sur télévision, ils ont aidé makambo belé na kata monde entier. C'est une chaîne moko na habité dans le banini. Te belé le comment marcher, comment je peux être avec un ami, comment je peux vraiment te belé. Ok, merci beaucoup. Je crois nabaki likamoko na martela ki likambo ya numéro mozo comme consultation prophétique Bravo Jésus. C'est pas notre numéro. Il y a numéro na bisoté ko bengate. Ton de komoko ya moi si parmi bato ya mabo jeudi
je crois que c'est sur Makambo, ben, on a besoin vraiment à l'obali Kambo, vous allez coller qu'elle a eu. Toki directement au plus ça y est, mbote maman. Mbote papa. Bonne. Ça va un peu par la grâce. Ok, merci beaucoup maman. Tu ressembles là? D'accord papa. Tu ressembles Zambia makuki na nyoso te peso merci. Tout ce qui me m'a salo beaucoup na yo. Chez cet esprit to benyo za maître guide ya musala oyo. Dans le nom de Jésus par la foi, je sais prier. Amen. Amen. Ok. Maman, je crois que vous avez un collège jeudi. Bien sûr, tellement belé, mais quand même il faut les cas. Pour me capter comme les camboyo, on a été que l'on a eu la visibilité. Là vraiment boyaki. Pour mes amis. Naïe awa premièrement. Pour nous vraiment na posa usunganga. Naza vraiment na posa usunganga vraiment. Est-ce que les cambonaza nango na vandi na leli mingi. Mais nazo zaka solution te. Naza na muto msusu ya kobetela lisolo te. Yango lelo na lobina ya awa parce que peut-être beaucoup qui copie ça ma solution à l'école. Ok. Nganaza orpheline de père et de mère. Maman nangai abotanga na césarienne et après kobo tangai balandela qui est vraiment tina balandela qui est vraiment bien tina potane ya opération ana et tout et akufaki atika kinga na zaki vraiment qui tika nga juste na 3 mois et dans la parcelle ici quand tobanda kovanda il y avait une maman azaki wana voisine na biso kaka et tout abandaki un peu komona ndenge maman abandaki konyokwama et tout tanga autaki kobota ngai azaki vraiment na mutu akoki kolandela na bawali te et tout et maman aye kokufa natikalaki na papa et la maman vu que ayebaki maman na ngai et tout azaki vraiment décision ya kosunga nga pe kosunga papa abota ngai. La maman azaki décision ya kobanda komelisanga fait que maman tika nga nazaki mukie makasi. Vu que la maman a outarapé kobota, ta kobota mais moi na ya komaki déjà na 6 mois si je ne me trompe pas. Et abandaki anda ko luka déjà moyen ni ya koki ko kata e libélé. Ndi azaki décision wana ya kozanga en charge ya qualité nga au moins. Et na sima ya wana quand la maman a eu décision wana azaki na mobali na azaki mon côté mobali na ye asepelaki vraiment tout le basepelaki te na décision wana parce que abandaki bakomaki koswa na butu mpe moji ndenge nini okozwa charge ya komelisa mwana wana omelisa ye donc mambo ebele. Et mobali na ye azwaki décision ya kobengana la maman na libala abenganaki ye e aye kozwa bana na ye akendaki na bana et la maman azwaki décision ya kotikala na nga azwaki nga vraiment lokola mwana na ye. Sima ya wana papa na nga azwaki décision ya kobala la mère en question, la maman en question avant d'anaye parce que maman wana l'accès vraiment signe ya bolingo. L'accès vraiment signe ya bolingo et tout. Comment est-ce qu'on va à maman wana beaucoup linga ya milisinga donc il est quand même bon. Et puis comment va maman moko papa n'a pas vu que
bobota nga kaka nga moko et puis alingaki mwasi na ye azaki mama nanga alingaki makasi et du coup ayeko perdre mwasi na ye bongo nde papa apesaki nga affection wana makasi apesaki nga affection makasi parce que abandaki peut-être komona peut-être jeunesse ya mama nanga epa nanga peut-être papa alingaki nga makasi mama wana a comment créer un problème mingi à cause de ça et comment qui vraiment passe vraiment passe la maman en question a comment tient mal à l'aise et que mon qui papa pèse une affection on a comment mon ma bien papa zolinga et tout or que ce n'était pas le cas ce n'était pas le cas parce que mon père abandonné kolinga kaka. Et la maman, comment kiko, pesa par rapport, moi, bien t'es papa et tout. Et quand on a pas papa, n'a s'est justifié dans le but où ils a yango, n'a vu c'est que non, où azoloba, ils a yango te. Le papa comment recevoir par rapport moi, oui, ça là que non, à comment n'a pas si vraiment ma casse n'a monté ma, collé par rapport on a bas souci ou attaque n'a monté ma. Papa yaki kokufa papa yaki kokufa nakoloba papa nanga kufi c'est à cause de la maman en question qui me tasali que papa nanga kufa pour na ba rapport on a parce que abandé ko supporter les sous so ko na te yambi rapport ya yambi non donc par là on va que maman botte dans césarienne à Koufi. Oui. Bon, on fait le pas mon et ton maman papa azur. Est-ce que ma femme maman a une habilité te aux peut-être que moi on en déroule bango? Non, selon l'histoire, les papa peut-être le solo. Non. Qui va monter. Il n'a pas la bouille, il va monter. Tinande na komi boy. Oui, tu connais pas monter. Na yebi famille, il y a donc par là, on pouvait dire que papa Zoké mon bébé a une onde d'accord. Des vies que la voisine, ça aurait robota, ne permettait que Américain quoi lecter en tant que fille pour permettre pour cola. Des mobile il y a bon papa a négocié bon selon l'histoire, tout selon l'histoire papa perd son âme. Papa était côté du solo, est-ce que soleil n'a pas été, c'était passé comment, mais qu'est-ce que peut expliquer selon l'histoire papa était là qui tant que solo là ka bon je ne sais pas ce qui peut négocier quand on a mobile ya maman bon je ne sais pas parce qu'on a ça comme qui mais na onga na ko yeba quand na yoko là onga na ko yeba c'est que maman wana tanga azui abandi ko milisanga on dirait papa sola qui vraiment était na mobali ya maman wana parce que ya azwa qui a aidé ninga azui dans bonne foi kaka a aidé ngai kando milisa pe mwana na ye tout parce que auta ko bota mabile banda obimanana akokai kotika nga bongo te ndi azwa qui charge wana ya ko milisanga et mobali ne a comme ça qu'un problème makasi. Peut-être na mutu ya papa on a habité bande ko boulé que papa nanga comme na maman bon na mbongo na comprendre bon après papa tant mobali ya voisine à Bengani et puis papa des papa vu que maman wana za blaki ça qui penza bonne foi wana des papa a ko tomber amoureux il y a la maman des ba ko Aïna Banigno, surtout, ce qu'a y moko mamango. Selon l'histoire, tout bien selon l'histoire. Non, papa ngo a joué ba décision na ye, a joué ki bana wana, ce qui bana ya. Ah, donc maman tkala ki moko. Tkala nanga kaka. OK. Tkala nanga kaka. Les papa ba écoute la décision ba commis ensemble et tout. C'est que tant ba commis ensemble, ba commis koko là non. Des bolingo papa est vers yo. Oui, là maintenant ça barder des choses. OK, d'accord. Papa est koufa. Et après papa koufi. Na ekotika na maman wana mina kinga vidéo makasi. La famille de votre papa était où? Papa on yokola yo. Tikalo zo mutakusunga ngati.
Ah, ok. Donc tout a rejeté qui ngai. Tout a rejeté nga. Donc na comment qui na vie moko ya passe. Donc tout le maman a nyokola kinga tellement et puis ayako bengana nga na ndako ya papa kufi. Azui ba bien ya papa tikala ki azi ba bien nyonso et ngana eko se retrouver na balabala. Après la mort de mon père. Non, courage. Na tikala na balabala. Donc na vivre na vie moro na habité so na obeta ndenge kana koma ki phaseur. Utanango. Place à kolala ya malonga te ce qui pongi yelinga na wenzi na lali ce qui pongi yelinga non na lali et maman oya donc non le maman ya ndokyo bomaki wasala ki papa na ngakufa akoma ko pesa ba témoignage pas batu ngana zandoki ngana za boye tandis que na tikalo ba bondoki ata morote. La moni passé. Nzambe le koala la kate. Ayo songanga na vie. Alonge na vie a passe na zaki nango. En tout cas nzambe asunginga vraiment. C'est quoi posa na ngai. Ekomaki na se venger na liwa ya papa na ngai. Ok. Kama sungu yo na nini? Sapa sungi ngai na zimbongo. Comment? Na zimbongo. C'était comment? Yo za dia fazer comment zo mbongo comment? Lui tu en as besoin. Ezalaka maman moko apanda ko likana bite so azaka musali ya nzambe je ne sais pas. Aya télémission ngai andi ko poser moi ba question sur ma vie et tout, mais qui a un peu expliqué et la maman a eu aussi marana le boko elle m'a dit que na ko sunga yo et tout est-ce que na mono za na étoile et tout ba mambibili bele kaka et la maman a zoa kinga na vandi quelque temps et pas naé ta bongi sa kinga vraiment longo na vie a pas so na za kinango est-ce que y ba pe maman ngote asunginga aye ko branchenga na msala moko mwana na mwana so mwana ndeko ni abanda ko sala kuna etu alindi na yakende na mwana ndeko na yo wana kaka banda ko punda na kama malembe e lelo nzamba yo sunganga na vie place ya bien patinga place ya bien na komi ko sala msala na ngana vie place ya kovanda et maintenant là naza na kimia nazo kimia na komi kovanda bien très à l'aise makamna nga et tout. Et si mayawana na eko kobanda ko raisonner ndenge papa na nga kufaki parce que papa na nga kufaki liwa ya nzambe te akufaki na ba souci mama wana bandaki ko yana ba lo moko we banda ko pesa yi passe comme quoi ko pesa les ba rapport ebele à l'hôpital oyo bana banda ko sala te ngana za kite et puis banda ko zo courage ya ko ebisa presque bato nyonso na quartier que non ngana zandoki na za boye mambo ebele. Ok, ça va maman, pas bon, tu évolues na koma ki un peu na mama kanisi que na se venger na liwa ya papa na nga parce que na za ikana papa na nga wana kaka dans des aboye aba ndanda kinda wana mama wana pa boa kanga dona tikala boye famille ba mama na ebité famille ba papa pe batunsu na yebi na ngakuto ba monte asikala boye et nazo ki décision vraiment ya ko se venger na liwa ya papa na nga en fait maman a beaucoup lenga azaki na bon babotama juste deux ina ndeko ni moya mobali ndeko ni wana zaka libanda mboka zaka ate na mekaki un peu ko sala banquette nazo ba information sur la maman na ndeko na yi wana et tout dina yi ko za ba information nyonso
nazwaki baéclaircissement nyonso nayoyebaki bazalaka 2 ndeko ne azalaka boye azala boye tu ye nandimaki natia bambongo na nga onge mpona meka mpe kozwa ndeko ya la maman en question mpona vagence na nga natiaki bambongo na nga onge naye kozwa ye mpe tokomi mpe ensemble. Comment bana mboka izali ndenge nini par Facebook WhatsApp ndenge mpe koexplike biso na ere na se renseignaki bato bayebi bango bayebisi ngai epuis bayebisi ngai na kombo ya leki ya bango wana namekaki kosala barecherche na nga sur Facebook emoni ka Facebook nde ezalaka moto akozala boyebani na ye te ntango peut-être bokomi baami atindeli demande atindeli demande oaccepte allez ata yebi yo te akoluka banda komelo bamessage moko boye parce que Facebook eza bongo et ere na atindelaki demande tokomaki un peu kosolola et à se permettre ki ya koluka ke non ngane tomona na etu ozaka wapi boy de na koyebise ke non naza na kini bebisinga ke non na minute naza pe na kini mais nazaka awa te naza na kini pour quelque temps et tout de na kosala par tout le moyen tokutana na ye et tokutanaki nasalaki tout pongani tolingana yayaki mpe kotombe tolinganaki enga nalingaki vraiment na bolingo ya solo te parce que nabandaki koluka na sa vagence ye ayaki kotombe atombaki amoureux sérieusement enga nalingaki ye mpona vagence mpona sa bavagence na ngai tout. Pendant le temps que votre malâtre elle était en train de vivre avec votre papa, son petit frère yebaki yo te comment mais qu'est-ce que expliquer biso ayebaki nga te toyebanaki te et puis atikala mpe koyeba te que non grande sœur na ye libala aboma libala soit bakabana na mobali wana azwa mobali mosusu ayebaki yango parce que libana mboka même lisolo parce que pour beta atikala oyeba ngo te. Ok d'accord bon ça va tu évoluer atikali koyeba te mutango leki na ye wana abelaka asthme ngana mutuna ngana yebaki parce que nanda komituna nakoki koelimine ndenge nini nakosala ndenge nini et puis tango na ya koyebaki abelaka asthme na mutuna ngana yo tia un jour etombé ka tovandi ekoba kosu wana babilo na bango wana eyokanga ye na kozela ye wana et jour yango tovanda ayebita ngai epa na ye place ya komilaka soki aza na kini tovandi yo tu baflatterie na obenga yango flatterie parce que nga na bandaki koflatte nalingaki mpona bolingo ya solo te nsima ya baflatterie wana etu abandaki komela parce que akomanda mabiloko moko na bayaki nango tomelaki toliaki etu nsima nango kosu eya kozwa ye ya makasi parce que par exemple bakisi na bango mo bamela ki kosu wana ezwi ye mpo soki ameli yango ekokata kosu wana bandi kotuse makasi kisi na ye ezalaki pembeni ere bandi kotuse il fallait au moins naide ye mais vu que nazalaki na baide na ngai ya bavagence nazwaki kisi wana natindikaki wana lokolo nazwaki kisi wana natindikaki wana lokolo e abundani vu que tozalaki kaka nga na ye nga nazwaki na posa akufa mpe natikaki natindikaki kisi wana et puis ayaki kokufa ere akufi azwi biloko na ngai abimi après avoir kobima na bimi nazongi makambo sango ya kobima keno moto akufi boye tu
famille na bon bayebi nini basalaki bakendaki so bazwaki corde ezalaki bongo na nsima ya wana natikali na pasi na pasi wana oyeba te na obetela yango nani na obanda par ouf parce que c'est ma liwa na ye naye ko se rendre compte que natikala na zemi. Wow. Non, courage, madame. Courage. Et après? Courage, s'il te plaît. Natikala na zemi. Et zemi wana na yebi za kaka ya ye parce que na manière que mana mbali mususu te ya Paris. OK. Na mbali mususu te. Ndima ki vraiment na tika na bima kana parce que nazaki na ba plan na ngai. Et là on est mieux plan A précisément parce que donc il est solo. Et là on y reproché yo. Na ye awa parce que oza basali ya Nzambe. Naza vraiment na posa bosunga ngai. Bosunga ngai nakutana au moins na mamango nakutana na ayeba taki ndeko na ya kufa ki ya cause na ngai. Ndeko na kufa ki ngam nazali ki akufa. Akufa ndeni. Akufa ki parce que ngana ndimaki na se venger. A se venger pour na liwa papa nanga parce que sa grande sœur nda sala ki papa nanga kufa. De ndimaki na se venger et na ko se venger wana n'empêcha qui est azwa kisi na ye parce que ba azwe wana e bomaka. Ah ya kisi wa pafula ka na monoko. Voilà. Et na tindika kisi wana na lokolo. Ndia iko sala abundana ki ayaki kokata motema. C'est le boulanga izaki tu étais avec lui ou soit comment? Na tindika kisi wana kana tindika kisi na tindika ki on va musique de façon que azongote. Après nazwaki biloko na ngai na bimi. C'est on a hôtel na hôtel. Oui. Mais vous quand même temps où mais là il y a tagi mostambal. Ah ouais, tout mili. OK. Pour mes amis kasi pour tout sala musala. Naza vraiment na posa bosunga ngai. On a eu awa parce que na leli mingi nazo solution kakate. Ton nazo se sentir coupable mais loko moko boy. Yango na ye po boza basali ya Nzambe. Na biki na koza solution pa na bino. Et alors naza posa bosunga nga nakutana au moins na maman wana. Nakutana na ya ibaki ngai nde. Non, ça va. Merci. Non, merci, ça va. Merci, maman. Beaucoup d'années que vous allez aimer de konaye, vous manger papa et lui papa na bino. Oui, parce que les zabo na koko botate. Na botate. Nous en aimons déjà de konaye. Nous en aimons mais moi na botate parce que papa aussi sonné. Moi na ngona yebise ke ngai nde mutu na bomaki papa na yeto. Donc dans ça pour ça na longola zemi na botate. Bane balandi je crois que les solo ya de konabiso et ça vraiment passer pe mawa likambo ya ko venger comme vengeance et bilobi à moi la vengeance et à moi aussi la rétribution. En tout cas ça fait vraiment très mal je crois tout le monde de konabiso ya moi c'est na lobby à la venger lui à papa nae ya moi lingai ki aluka ndeko oyo ya malâtre nae parce que malâtre nae il paraît que ne connaît pas été que non on a vivre papa na babo oh malâtre wana akabo d'abord la mobile nae pour la communication de moi aussi mais malâtre wana a créé ce problème pour que papa na bango akufa tout ça ils a kanaki de la vie ya de connaissance moi aussi il est pas bon le quoi bien de côté na bi famille tata une famille maté et on a préféré que mingi que
na meka pe kobima na ndeko donc asali ba information nyos azwaki ba information tout pour que asala o likambo ya lingaki asala mais ça n'a pas tenu lelo yo ndeko ya malatra kufi mais ya ko découvrir que nzoka tikaki na zem pala mbala msute apa mbali wana siko azungani ayeba nana zemi azozo na décision bota te mais biso ko bota mais to aider ya kutana malatre ne po ebisa ye clair ebisa noir semblant que zemo na nango ezazema ndeko na yo na sa pona likambo yo pona boye pona boye et donc na été ya bandeko ba maman je crois de comment ça marteler bien sur l'histoire papa na betela qui comme la libelo amelaki ezali ya voisine na bango libale kufaki parce que ye acceptaki amelisa mwana moko maman na kufila césarienne mais après kokola ya mwana maman na comme na rivalité entre mwana o amelaki parce que maman na libane kufaki à cause ya mwana o donc même papa wana akati lokola ke ye na papa no ba bimaka andi ko ni ko la mwana pe mwana ngope a perdre oza lokola papa na ye après ko perdre papa na ye donc a comme na déjà motima yi déjà ya kozoka na tina ya papa na ye ndeko tout ça na mabete mon place ba meme le yenga ka venger pour na kanda il t'appelle ces millions na zemi azo ibata okende wapi ta kosuka wapi yango mona yimba wana bravo aya mango na derrière les masques pour te aider je crois maman mo ozali ozotalanga papa mo ozali je kozotalanga yi oza ba leçon ya makasi ko frapper ngana yo surtout papa surtout maman te baka te ngaka ko sala ka mabe na batute te ngate ke ozi mona bato moi so comme le rival na yo a comme yenu mo ko mbanda mama na ye yena ko mbanda non ta la place to sugi nango te ko mbali la kufi ndeko na ya kufi ya mobali ya tika na zemi alika longo la zemi a longo la zemi te c'est na bota biso to sa démarche ya koluka ndeko na ye to mama wana to koluka aluka ye asenga pardon parce que tous dans la choix te donc c'est-à-dire elle va toujours accepter asani apota mais elle qui samba rival à maman na que non on a ça qui on a parce que liwa ya papa nanga de na saki bomé et retomber na mabe bandeko tout ça na mabete vie et la réalité tellement ébélée oko gani nini soko nyokolier oko gani nini talelo eloko sikoyo oya memi alinga venger na propre na ye moko alinga venger asala vengeance ta moko mais nzoka est retombé kaka sérieux maintenant qu'est-ce que maintenant on doit faire par rapport à ça toko sala nini yo nanga toza leçon par rapport à makambo za ko leki awawa je crois que moi si ya na biso donc elle voulait faire comme une vengeance mais et retourner et pas na yemoko talaka tina niveau ya koluka même de ko na ye ya mobali ayeba akutuma na Facebook balinga na kaka po a venger et pas bon de ko mobali mais abomi de mobali atika na zema de ko mobali ozomo na place rancune place maka ndeko totika rancune ya via malamu te s'il te plaît tous a ba rancunier na ba rancunier te surtout yo la nanga na bana batelo mona bichishem ezali équilibre nyoso ko sa lelo peut-être ko sa nango moni ko ya danger et ko rattraper même barrière na yo ndeko na yo mwana ndeko na yo ça peut rattraper bango en tout cas tous a conscience en tant que ba humain tous a ba sensité tous a ba nyamate tous a bato surtout ba chrétien okuti papa ya bato na mwana ya mwasi yo luka osoma motema mwana na mwasi ekoma ya yo que obana komenari surtout que maman yo to melisi yo melisi mais comme c'est rival non len le monde le passe tozuki en tout cas tozoa leçon ndeko ya mwasi to kulukama abi maman nazali awa toiba comment on doit faire pour te mettre bas la terre parce que ne pas moi ça malgré azali mutu ya asthme na botité papa pe
na maman na bango batike pe obota te. Donc mais ils insistent. Mais on doit faire comment? Nous devons toujours accepter. Parce que c'est une semence, il faut ibota te bilo bien monoté. Zambalo la pambola ndeko nyoso walinga derrière les masques apambola bat ba ozo leçon pe kotika mabe. Soyez soazongité tozonga na bino kana chaîne oyo zambalo la pambola biso. Merci beaucoup. Revient toujours le centre hospitalier Mosono. Situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, scénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère. Redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaoka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo.